salir la réputation ya mutu, salir, détruire. Chrétien, alléluia, commandé ngwana, détruire. Ah, Koloaza a raison. Ils se haïront les uns les autres. Ah. Par qui? Nani mutakoki kotinda ye? Bakoloba te ke Moïse mbiende atindi ye. C'est incroyable. Moi, si on va violer, à ce film, on a te. Vous savez comment? On le va violer, mais on se filme à l'aise. Non. Ça, c'est fait à dessein. C'est tout un plan bien conçu. Minutieusement conçu. Ba petit penata toko sale toko meme bo toko kende bo toko meme tina na moni koto asa faible et yo so simbe kambo aganja pardon et yo salanga penda na yebi place na kozwai et ils ont écrit ça bien élaboré le plan et Mike ne savait pas. L'esprit du Seigneur l'avait complètement quitté. Il ne pouvait pas voir ça. Et c'est ça la démarche moi na moi je suis na sali alanga ki ala ki sapenza que papa oyo na makambo basi asakana penza na bango yeo na zuyete. Voilà les résultats. Siko que va dire Peniel? Voilà les résultats. Que va dire Peniel na likambo? Que va dire? Doit-on maintenant donner raison à Peniel? Salir la réputation ya mutu, salir, détruire. Chrétien, alléluia, commandé ngwana, détruire. Ah, Koloaza a raison. Ils se haïront les uns les autres. Ah. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe. Lola, ezo futa simana antoya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azo saela biso elongo la pasteur Fezamisi à la bouche autorisé de l'Éternel depuis Zurich na filo muko ya motema ya bivense de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke lo motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si le mal ne triomphe jamais toujours dans le cadre ya ko informer bien na émission rien que la vérité bien aimé dans le Seigneur tozana moko oyo na plateau na biso boye bien très bien a comme ko bimisa ba moi vérité ya moi mingi boza toujours connecté. Il s'agit bien de Jijika Kabeya Jean-Jacques Kabeya Boni bien frère Alvin Boni santé bon nzamba azosala muke hein muke lilo bana bande nyonso tu ba mona okala bon nzamba pambola bino ezali toujours esengwa ya kokutanaka kosolola kopartager lo bana nzambe pote makomi elobi ndenge wana il faut s'exhorter les uns les autres soki bokutani et na ba moment boye ezalaka malamu soki tokutani exhortation entre biso et salama malamu ndenge makomi ya nzambe esengi biso. Voilà. Boni ce qui lolo tokoti ane ya sika première émission to sala lecture ni noko sa na musique religieuse et loko pe ni noko lo bana église corps de Christ église des réveils. Bon na gospel music loko na koloba kaka ezali lisusu te ndenge biso toyebelango. Ba problème ezali multiple oyo ezali kosala ke et avancer lisusu te. Ba maison de production nyonso esi ekangama na sina lobango mbala ebele mpona ba raison oyo tosi toevoka yango. Ba chantre on dirait baza à court d'inspiration. Banzembo ezali lisusu te naza koluka terme moko na ko utiliser c'est-à-dire kokumba bato na losambo te ndenge ezalaka kala. Lelo banzembo ekoma on dirait banzembo ya musique ya ngambo ya kuna. Alors na mokuse mikolo yo
a constaté qu'il y a deux sortes de musique gospel. Musique gospel à liboso ezali musique oyo ezali populaire. Oyo ezali kotekama. Musicien azali ndenge moko na ba musicien akuna. Alingi ba concert. Alingi koteka ba album. Alingi nyonso ezali ya bomoto. Mais celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, il lit Bible. Non, wana eza na ba deuxième catégorie. Ok. Deuxième catégorie ya gospel music nde ezali oyo ezali de culte. Musicien chrétien azo évolué na église. Kuna nde baza kozwa ye en charge. Ayaka na église, ayembaka na église. Makambo oyo lobi version wana opesi ekokisamaka na bango. L'ouvrier mérite son salaire. Mais ba chantre ya lolenge wana bakoma pratiquement rare. Mais bazali oyo nga nayebi ba évoluer na bango na ba église na bango bazali tranquille. Kuna nde place azali ba culte nyonso azali wana musala na ye yango wana parce que ba cantique oyo ezali na makomi ya Nzambe ezali ba cantique pona culte, ezali pona louange na adoration. Yango nde ezali façon ya ko rendre un culte agréable et pas Nzambe. Donc ozali wana na mongongo na yo oza konetola nkolo. Oza libanda te oke kotia concert te libaya. Lokola manda chante atie libaya. Droit d'entrée $20. Yopo tiepe. Papa, musicien chrétien abengama te pona kosala concert. Pe atia droit d'entrée non. Abengama pona ngote. Ye abengama pona ko adorer et pona ko louer l'Éternel. Abengama pona ngo. Ba verset ezali ebele. Mais oya kotia libaya na ba droit d'entrée okoluka version kozwa te. Naza na passer aza pembeni na ngao. Nakoki ko lancer défi. Lakisanga verset. Oko se défendre. Boyoki na musika ganga na bi ezate. Ezate. Donc, mais ce qui n'a tout n'est pas ça. Pesanga ba verset oyo chantre aza ko adorer. Musala neza ko adorer. Depuis que David a instauré, a institué yango. Akopesa ngo ebele. Eloko ya suka ona osilisa ezali puissance na loyembo ndenge ezalaka na tanga ba David ezali lisusu te. David akoyemba pona Saul milimo ekokende. Israel ekena bitumba bayebi te nini bakosala molimo ekiteli mutu moko lobi botia ba chantre liboso babeta kaka bino bokomoni loke kosalama et pas ba adversaire. Lelo on ne voit pas Paul na Silas bakangi bango na boloko bayembi kaka ba prisonnier na bagarde bazoka ne bazone to Nzambe ba chaîne katani ba porte fungwami. Vraiment kolo biloko wana nde tolingi ezonga lisusu. Ok, Jujika Kabeya, tokoti maman na sujet ya likamu na biso papa. Réaction non par rapport na makam guerre oyo ezali entre Moïse Mbili na Maïkala Maï, oui, tobe en guerre bon non? Pourquoi je ne sais pas guerre. Ba baza ensemble, ba koli ensemble, ba uti musika, comment na ba ke baza ki proche vraiment, ko komati na ba niveau boye, et là nini yo ko loba. D'abord eloko nga na koloba na yambo natanga makomi oyo tozali komona nazali nango ebele awa nasi na loba mbala ebele na plateau na yo awa
il faut que les chrétiens batika ko présenter ba différents na bango to ba conflit na bango na ba réseaux sociaux batika biloko wana moindre conflit moindre problème entre les frères réseaux sociaux ils vont na ba médias pour na ko régler yango ce n'est pas bien. Ce n'est pas aussi tout le bango mbala na mbala. Pourquoi kaka ko utiliser les réseaux sociaux pour na ko régler ba différents na bino. Ba kulutu bazalité si différent il y a. Ba kulutu bazalité. Mais ndeko nanga il faut ko ebake na tango asuka awa makambo ekokoma ebele. Kole moko baki ke ba scandale esengeli eya. Mais malheur, par qui les scandales arrivent. Natangelo kaka makomi kaka. Pona yelio kaka pona kotanga makomi. Et puis na kei pasteur nanga wazali awa natikela e esika kende. Pardon, esika ate. Nazo tangelo kaka makomi. Et puis tokokota na vif ya makambo oyo ozali kolo. Yesu alobaki déjà na Matthieu 10 nazui verset 21 le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc, oyo kolo alobaki yango tokomi komona na misu na biso kokokisama. Le frère qui complote pour tes frères na ya souffrir, pour tes frères na ya nyokwama, pour tes frères na ya kufa. Oti kolobao, des frères vécu ensemble, grandi ensemble, mangeant ensemble, réalisant des albums, des chansons, prêchant ensemble. Mais kolo asialobaki déjà. Na Matthieu 10, 21, na zongeli yango lisusu. Le frère livrera son frère à la mort. Ndeko azo livrer ndeko na ye na liwa. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Eza e bandeli. Nanu evandi penda malamu te. Beaucoup de frères bakoteka bandeko na bango ndenge Yudasi atekaki. Et les pères, son enfant. Posez question. Par rapport à ndeko azo livrer ndeko na ye na liwa. Tomoni après publication ya vidéo ya Moïse Mbiye o ya lobby que ye azali genre ya ba pasteur ya bandeko moko te o ke bazalaka faible likolo mbongo bakoki kozala prêt en tout pona ke mbongo ndenge ayebisaki mama ya mokolo compétition wana et après publication na ye makalama ya sali crise adana état mo ya bien te kuna na poto parle au lingo lo banina verso PC kasi ngelengaki na lobak effectivement ce que nous voyons ça a été déjà dit dit ou prédit par le Seigneur. Na tango ya suka l'on verra ce genre de comportement et pas ba frère. Na continuer lisusu parce que nebisa ki okotanga kaka et puis passer à continuer. Na kesiko na Matthieu 24 na banda na verset na matata na moi parce que ezali moulaï soki nazwi 3 par exemple so nazwi 3 natanga kaka yango et puis nako continuer tina 13 naza kotanga kaka Matthieu 24 nazwi verset 3 na bandi kuna il s'assit sur la montagne des Oliviers
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Question eutaki, soko tali yango, eziuti na Matthieu 23, verset 37, bisika Yesu tango akomi na Jérusalem, alobi Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. À partir de eloko wana nde ba disciple batuna qui est question wana. Parce que na début nango na chapitre ya libandeli balobi comme il s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Ndenge temple zaki kitoko. Mais na deux Yesolobi, mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Yango batuni question wana. Mais yoka siko ndenge sabandaki sikoyo na 4 ko répondre bango. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et là, libosolo bakiwan. Pour bakosi, bakomi ebele, bakomi ko séduire. Alors, car plusieurs viendront sous mon nom. Ah, voilà. Berlel bakomi côté. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Kuna na Ukraine. Na Russie. Passez tout cela qui n'est tout à l'heure. Gardez-vous d'être troublés. Guerre résolue en Russie, en Ukraine, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Parti au Tokolobelango, na ba tremblement na Indonésie, na ndenge na Sydney, kuna bama ezakotonda. Peut-être prochainement. Na oui, tout cela ne sera que le commencement des troubles. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. Ma vrai disciple, ma serviteur de Dieu véritable, ma kosibirango. À continuer. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Voilà ce qui va arriver dans Souka. Osa commande. Plusieurs succomberont. Ebele, bako lemba na bango, bako koya, bako se trahir. Bako se trahir. Et ils se haïront les uns les autres. Bako inana les uns les autres. Alvine na jijika ba inani. Na lobi déjà awo. Baza ko enregistré. Problème Alvine nangai. Lukuta. Lobe utapanai. Panangate. Lobe utapanai. Soke utipananga na komikitisa. Na kosenga. Mais jamais okoyoka. Problème ko uta. Ngana Alvine. Ah, et ko utapanai. Panangate. Panangate. Hein? Alvine. Na lobi déjà pour qui miaisa la nabiso libela. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et nabaki sisus. Okola baki. Place na kosukel. Et parce que l'iniquité se sera accrue, mabe koko maibele. Voilà ba mabe ozolo. La charité de plus grand nombre se refroidira. Alvin tokutani na bato balembi avec cette histoire. Bazongi na bango église catholique. Babaye na bango église de réveil. Babaye. Balobi tolembi. Tokei nabis. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Oyo onkolo alobaki au sujet ya oyo ezali kokoma ozali kotuna ngai. Motuna ezali sous par à moins que na continuer kotanga. Non, to ko banana mituna jijika. OK. Par rapport ya makambo bimi sur votre frère Mike Kalambai, na ndenge Moïse aleki a dénoncé compétition na lobike
eza na ba misala mo ya mabe eza na compétition ya ba jeune talent ya ba jeune talent chrétien na ndenge pe a dénoncer makambo nyonso oyoki sur les pasteurs Marcelo tokota ngo nsima mais concernant Mike Kalamba ba photo ba vidéo na ebimi yo omoni on eza complot moko basali ou pas to eza nino juste. Bon, ngai d'abord ezali kosala ngai soni makasi nazali ntango namoni yango nazali totalement basourdi nayoki nzoto esali nga malamu te parce que ndenge nautaki kolobela yo awa bakongolais baza na comportement moko nayebi te ndenge ni koqualifie yango ezali incroyable komona mwana mwasi encore rappelez-vous otunaki nga makambo évêque mokuna na mimi mwana mwasi nde afilme yango likambo ya évêque Kankenza ya protocole na ye wana mwana mwasi aza kobenga prophétesse moko pona koloba toujours na réseaux sociaux nazali kokamwa pona nini bana basi bazali ko utiliser réseaux sociaux pona ko ridiculiser ba serviteur de Dieu nazali kokamwa ndeko nanga sobi tokota na yo tali contenir loko wana esali pasi mingi on voit mwana mwasi wana ye avant aza kosala défilé de mode na chambre ya Mike Kalamba a filmé tina ba photo na ye na chambre na ya bana aza ko filmer na ye à l'aise elonge monani et puis oyo uti kolobelanga wana Mike Kalamba a finiki ti awa ye aza ne mobimba na yebite est-ce que droga qui était ton dengeni parce que je ne peux pas comprendre que yo mobali moi si on a pe balobi ya batu ah mais c'est très grave moi moi ça c'est vraiment une sorcière hein c'est vraiment une histoire ça moi si moko il faut qu'on abattre complètement une femme est mariée au côté na sama et puis tu filmes yo mobali olali au fini kiti yao elle filme à aza ozo situkate même pas tamouké c'est quel genre d'homme c'est quel genre d'homme na yebite so ki azala ki drogué na yebite parce que mobali ala la kaboité un vrai homme olali lokola ntaba mwasi alamuki na ye et puis mwasi yango apparemment alati na ye aza ko filmer chambre ya mutu kolo chambre aza wana mais esali ngai na somo na condamné avec énergie nyonso naza nango eloko mwana mwasi wana asali donc asali yango mwana mwasi wana Mike Kalamba mais on voit les images que mwasi aza na ye azo ozomona aza à l'aise Mike Kalamba alala pongi pena donc azoume na kozoume même pas ta kosituka c'est quel genre d'homme il est à moins que ezala ndeko nanga ivipam à moins que ezala na peso mote bisika ozali à moins que ezala ba droga qui ba melisa qui roche to eloko moko et sali que azala complètement anéanti et que moi si on a profité ko couvrir rien et bon on a profité ko sakana naye on a comme l'impression ezali eloko moko manigancé monté par la femme en question ye moko a préparé yango penza malam et puis a filmé yango parce que ce qu'ils ont après rapport sexuel mais moi si ne devait pas être habillé moi sur là tu déjà bilamba ah non dans un commande oh il y a évêque Mukuna ce n'était pas comme ça la femme n'avait pas d'habit
bon amonana qui pété quand elle filmait au monde. Mais Oana, elle a filmé Mike et puis elle se filme elle-même. Il y a mon quoi c'est filmé. Mais femme mariée. Femme mariée. À se filmer, à se filmer nanouye. À la qui c'est que c'est bien moi. C'est bien moi. C'est bien moi qui filme. Et puis voici l'homme en question. Voici, à filmer. C'est comme si on l'avait envoyé. Mais ces images-là parlent. Les images, c'est comme ça que ça parle. Donc, Batina qui m'a on vous explique comment les images, image on est zolobanine. Et zoloba que moi, c'est bien moi. Elle a été envoyée. C'est sûrement. Parce que Alati Bilamba, d'abord Tangoye, elle vient à la chambre à Mike, on ne sait pas là où Mike était, to éviter. Et puis Ami Dendinan, à Kangi, a filmé à travers le miroir à la chambre à frère Mike. Ami Dendilinan, Ami Talindenga Zakito. Et puis il y a un portrait. Il y a Mike, moi, on a filmé Ango. C'est moi et puis à filmer chambre. Moi je ne suis pas là dans les beautés. Je ne suis pas là dans les beautés. Les beautés en pluriel, bon, à Sali faut. Je ne suis pas là dans la beauté. Mais pardon. Non, les problèmes est Ali Wanate. Non, les problèmes est Ali Wanate. Ok, les problèmes est Ali Wanate. Les problèmes est Ali. Lorsqu'on lit, c'est-à-dire on analyse l'image Wana. J'ai comme on a l'analyse nanga. Que Mike a été piégé. Ah bon? Il a été piégé. À la fin, peut-être na ibandeli, mais à la fin, moi si on a zalaki déjà na feedback et l'eau qui a salle a été piégé. Mais par qui? Bon, voilà, c'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Est-ce que nous avons suivi une vidéo, il y a Moïse Mbi. Moïse Mbi a tenu à propos moi à lobby que Natchelaki Mokolo fait une compétition en abogotan comme que moi je ne suis pas prêt à tout faire à cause de Mbongo. Ce qui va missus basa la Congo et talibango ezangaïté. Que tu peux acheter tout le monde. Et j'avais dit à la fille non. Et cette dame a longé par Moïse Mi a yebise qui n'a reprouvé yo. Akeya kangamna pire Moïse Mi poche né maï kalambaï. Après Moïse Mi a publié vidéo nae a lancé Mike à répondre a lobby que oko bosana ndeko aida ote o ya sala o bolamu te o pe katika ko sa yelo mo ya mabete ba mo vidéo wana ebimi bon na lobby te que eza Moïse Mbi ezo coïncider nini on dirait vidéo wana yo confirmer que Moïse azana na ebongo te Mike Kalamande azala après pour na mo ko sala nyonso tout. Qui a envoyé cette fille? Bon, la supposé. C'est ça la grande... que Moïse et c'est ça la question. Par rapport à la vidéo wana papa. Na oyo komeli Moïse Mike Kalamai. Na oyo fille wana ye mo a publié le biga fa marié. Mais quand on peut expliquer biso tala liboso. D'abord le fait que Azali femme est mariée, Azali malamouté. Parce que si elle est femme mariée et que à côté na katia à côté na ya chambre à un homme, ezali déjà très grave. Ezali déjà très grave. Wana ezali déjà adultère. Donc cette femme-là a commis adultère. Nathan Moïse, c'était une femme qu'on devrait lapider. Nathan Goya Christ, c'est vrai pour une femme adultère. Kolo Ebisa qui est Kende, parce que bato baela ki ye ba fundi pe babeta mabanga, mais mobala zala kite. Kolo Ebisa ki bango kaka oya sala nanu masumu te abeta eli banga mutali doso. Aloba kite oya sala nanu ekobo te te aloba kiango te. Aloba ki oya sala nanu masumu te abeta ye libanga liboso. Et bango batika kolobi kende ko banda lisusu te. Mais adultère ezali condamnable na makomi en Zambie. Parce que les adultères bakokota na bango bokonjalo la te
ndenge makomi ebeti c'était out. Donc la femme là tozali komituna nani mutu atindi ye a monter kouana et pas Mai Kalambay. Y avait-il des antécédents entre Mai Kalambay na mwasi wana? Parce qu'on parle de Moïse Mbi. Moïse Mbi qui refuse offre ya mwasi wana. Offre ngo ezalaki ya nini? Ya mongo to ya kobima naye. Parce que là il fallait précision. Bon, ce qui ezalaki ya mbongo, mbongo pote asala nango nini? Ça aussi c'est la question. La femme se retrouve na maboko ya Mai Kalambay. Et l'histoire boyebi ndenge lelo eza kosala tache d'huile. D'abord la personnalité ya Mai Kalambay lui-même qui est pasteur. Et voilà qu'il est surpris na mwasi oyo akanisa qui peut-être partenaire bato bazakolo ba partenaire nzokande partenaire wana azalaki ko tiela ye ba mitambo ti azui mwasi wana azaki ko poursuivre nini et pas Mai Kalambay. Pourquoi a-t-elle fait ça? Est-ce qu'il y a un problème entre ye na Mai Kalambay? To alingi alakisa que Mai Kalambay Moïse Mbiye ti bozomona baza kote ya wana bazali na bango ba serviteur ya musuni, ils ne sont pas spirituels. Est-ce que yango nde alingi alakisa jusqu'à où elle a été envoyée peut-être par une personne? Mais doza kotuna par qui? Nani mutakoki kotinda ye? Bakoloba te ke Moïse Mbiye nde atindi ye. C'est incroyable. Bakoki koloba conclure ndengwana te ote Moïse Mbiye nde atindaki ye. Non non non, parce que Moïse dit que alobaki na yo kende na bambongo na yo. Et on voit la femme a commis na maboko ya Mai Kalambay et voilà les résultats. Oyo ye akomeli pa Mai Kalambay. Ba vidéo ebimi gauche droite. Pour nini? Pour quel but? Est-ce que zali on a uti koloba kola kisake omoni bato ba embela kabino omoni bato batika koemba bakoma koteya omoni bato yo bazalaka koloba ke bato yo balingi makambo ya basi bato yo bakosaka bato omoni ndenge tokangi bango. Est-ce que ezali yango nde finalité? Est-ce que yango nde ezali but poursuivi? Toyebite mais eloko esali soni makasi. Mais soki ezali likambo ya ba conflit, mais makomi elobi nini awa nawe etali makomi soki otali na 1 Corinthiens 5 na bandana no place wana nazwi na verset 12 apôtre Paul a tourné. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Apôtre Paul a zolo baba Corinthiens a tourné bango. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Bato libanda et le koni nga na kolande la bango na ko juger bango na tina nini? Tina nini na kena bato libanda baza kosumuka na bango kota ba boîte de nuit na bango ba osala makambo na bango nga na zo juger bango etali nga na nini? Non non non. Abakisi, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Est-ce que les alités batouyakati, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui sont dans l'église là, ceux qui font juger, ceux à peu près n'engé nazako salabo, à peu près, ceux que nous devons juger, batolibanda ça ne nous concerne pas, mais ceux du dedans, apôtre Paul le bien, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? À ceux qui s'y. Pour ceux du dehors,
Dieu les juge. Pona batalibanda, nzambenda zo juger bango. Asukisi. Ôtez les méchants du milieu de vous. Batu ya mabe nyonso bazana kati ya lingomba. Il faut les chasser. Soki mutu ango azali méchant, il faut ko benganaye. Maman wana, soki alabi aza chrétienne, il faut la chasser de l'église. Maman ana zala lisusu te. Chassez-la complètement. Akende na mobali nae, bakende musika. Na makambo nzambe, bazala lisusu te. Il faut les chasser. Maman wana babenganaye. Et apôtre Paul a continué. Na 6, alobi clairement. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, alvi naza kotuna ngai yao, Mai Kalambai, na Moïse Mbie, batu babanda kala, baswani, bayemba et consort. Mais apôtre Paul a lobango déjà, nous avons déjà eu l'occasion à kolobelango. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Vraiment. Ozo se plaindre pour naka muninga na yo. Il faut kaka na ba réseaux sociaux. Il faut aller na ba médias pour na kolobango. Vraiment ozo se plaindre pour na frère na yo. C'est dans les réseaux sociaux, c'est dans les médias qu'il faut aller se plaindre devant ba infidèles et non devant les saints. Nadia Lobi, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, awa nazako s'adresser personnellement na église des réveils au Congo. Bangone nazako s'adresser na bango. Face à la situation ezali koleka koyo. Apôtre Paul azako loba awa. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Na sauté 3, na 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ça c'est l'apôtre Paul Nazakoloba. Nazakoloba na église de réveil, Mobimba. Na bandi na évêque général Moko, prophète Dodo Kamba et tous les autres Nazolo Belao. Surtout commission na bango à discipline. Bango nde Nazakolo Belao. Na 4. Nazongeli 1 Corinthiens 6 verset 4 pour naboba baiko zabiso en cours. Apôtre Paul. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, les choses de cette vie, Mbongo, Basi, Nini, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Boso kende na ba réseaux sociaux pour batunyon so ba yeba. Boso kende ko publier en koloba. Vraiment cette femme elle est une sorcière vraiment. C'est quoi publier tala c'est qu'on dit que bato bazui yango. Bato église yebi même pas. Bazui babande au sale lango émission partout gauche à droite. Ça vous concerne vous? Ça vous concerne? Bokena ba boîte de denis bokena ko na ba hôtel ko sala makamona bino. Nani muta publia kango mutute metala Mai Kalambai moi si wana non oya ko beta penda mbato beta penda pa yo elo nyo salon telema kene kuna bangoy vraiment pour salir mutu na ba réseaux sociaux apporte pour lobby yango na 5 lobby je le dis à votre honte soni nabino. Déjà, pour la sœur, qui déjà sonne, et je le dis à votre honte, église réveil, à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Pas un seul, l'église réveil mobile. Pas un seul. Kobenga Moïse pour Moïse Mbi, na Mai Kalambai, ko juger bango. Oh, bo salio, Mai Kalambai vient ici, pasteur. Aussi comme pasteur. Mais regarde, moi je suis à diffuser. Oh ezali yo to eza sozi. Celui qui est couché là, on va finir qui boulangue titi na matam.
Est-ce que zali yo to ezali sozi? Comment oses-tu permettre na mwasi oyo akota tina chambre no à coucher à filmer oyo aza kosala wana? Comment? Maintenant qu'on explique bis. Pas même pas un seul s'élève. Pas même pas un seul s'élève. Parce que nazo za ba deuxième na obwa kelanga. Sono bi mabe kanganga kas. Pas même pas un seul. Pas même pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Na 7, na tiki 6, na ke na 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Et ça déjà défaut. Lorsqu'un frère accuse l'autre, kofunda kaka, yazamabe, c'est déjà un défaut dans le niveau église. C'est déjà un défaut. On ne peut pas tolérer biloko ndenge wana. Bo convoquer ba sage, ya église. Ba vandisi bango. Ba juger bango. Ba bimisi etumbu. 6 mois bokote à l'issoussouté pour na affaire oy. Vanda naban. Mutolokola mai kalambai, c'est fini. Il arrête de prêcher. Vanda naban. Il arrête de prêcher. Ba vandisi babi frère. Lokola image ou vidéo yo. Essuyez complètement. Non seulement yo. Mais corps mobimba ba musicien chrétien. Naba passer église de réveil. Tu ne vas plus désormais prêcher. Bamo na olisusu ko matalikolo ya cherté. Vanda naba. Tingonga moko boy. Quand les gens auront oublié, okoki ko zonga na cher au banda côté. Mais sinon pour le moment, ko mekalisusu te parce que au salisoni na église du Seigneur. Au salisoni. Mais tozali komona ata mutu moko te na église de réveil ni na commission de discipline ya église de réveil kokota na likambo oyo bandeko nanga le Seigneur notre Dieu oya yaki ose awa pona kokufa pona biso a été jugé bakanga ye na ba pharisien na bazaba to sakanate ba pharisien Okoya na n'importe quoi devant Bango. Ils ont fait arrêter le Seigneur. Di moutona za côté anine. Amenez-nous-le ici. Bake kokangaye sous place azake na Getsemane. Baye na ye. Selon la loi qui disait, condamne-t-on quelqu'un sans pour autant l'avoir entendu parler? C'est comme ça qu'on devait faire. Na frère Maïka Lambaye. Kozouaye, koyokaye. Que le frère Mike s'explique devant Bakulutu, il y a église. Pour une vidéo, ezali ko sala scandale. Mais quand se justifier et puis ba condamner, ba vandicier. C'est comme ça qu'on a fait avec le Seigneur. Et le Seigneur a été condamné, a été crucifié pour ba comprendre quitter Maté Anaï. Et c'était la voie par laquelle Nzambe a lingaki aleka pour sauver l'humanité. Bas eleka na nenge salemaka na droit na voie normale. Ba kulutu ba moni ke Maté ano eza conformité ba convoquer yo. Caïphe na an barbi non. Dit appelez-nous ces messieurs. Dit c'est quel enseignement toi et tes disciples propagé à travers Jérusalem. C'est quel enseignement ça? Lobela biso. Toi, es-tu le Fils de Dieu? Boebi réponse au Christ à Pesaki. Tiba me make pas Pilate. Et à Ebisaki Pilate Kuna. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà la réponse à Pilate. Pilate a tout nié sikoyo. Qu'est-ce que la vérité? Après ça qui est l'issue réponse. Donc, et mon ami clairement que moi si wana a yebi elokonin asali mais ezali mawa mingi komona ke atakulutu moko ya bwanya
à se saisir na likambo yango avant te ebima. Avant, dès que ba nungu esalemi, mbala moko bobengi. Pasteur Moïse Mbie, pardon, s'il vous plaît. Yakanan. Mike, Pasteur Mike, Kalambay, s'il vous plaît, venez. Et l'oko est scandalisé ma païen, s'il vous plaît. Et scandalisé ma païen. Ne faites pas ça. Le problème est aligné. Boye bisabiso, qu'est-ce qui se passe? Nalikamboy. Toye bako bongisa yango. Bolingo esili entre les frères. Bolingo eza sous-souté. Pourtant, Christ avait dit, Natangango, hein? Natangango na Jean Awa. Christ lui-même avait dit, lui-même, le Seigneur, a dit na ba disciple naye, Nazali na Jean 13, verset 35, alobi, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce qui manque chez les chrétiens aujourd'hui. Bolingo ezali sous-souté. Et si là, koinana e komi e belé entre les chrétiens. Yona moninga non bozali koyokana te. Comment est-ce que bokoki ko résolver ba problème na bino? Na uti kotanga verset awa. Oyo apôtre Paul apesi yango. Apôtre Paul yango akendaki koloba pe plus loin na ba verset misous na Colossiens par exemple nazali na Colossiens 3 misu nange koika place wana na verset 13 apôtre Paul alobi na ba Colossiens supportez-vous les uns les autres. Bon c'est supporter les uns les autres. Alvin Beya. Ah non Alvin ozoro bangai kipid. Ah Alvin. Mais yo vraiment ozoko selanga makamwe. Vraiment Alvin boye. Non et ça lenga pas na motema. Mais au qui qu'on supporte ngate. Même toi. Ah César Azaka na raison tanga lobela ki Brutus. Tout koko filimi. Toi aussi mon fils. Ozomon tanga azako bomaye. Ozako monde. Apôtre Paul alobi yango na ba Colossiens. Na verset 13. Nazo zelaka mbela pasteur abwakela nga ba setene azako bwakela wana soki nazako loba mabe. Colossiens 3 verset 13. Boko na pasteur na kala mingi te. Na lingi ko présenter na nouté. Na verset 13 supportez-vous les uns les autres. Pasteur, tous se supporter les uns les autres. Les chrétiens d'aujourd'hui participer mawa. Ils ne font que se trahir comme ils publient dans les réseaux sociaux pour salir la réputation ya mutu. Salir, détruire. Chrétien, alléluia, commandé ngwana. Détruire. Ah, Colossiens a raison. Ils se haïront les uns les autres. Alors qu'apôtre pour la paix, supportez-vous les uns les autres. Et à Bakissi, si l'un est à sujet de se plaindre de l'autre, ce qu'on se plaindre pour la moninga, alors pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Yango alobi awa. Ce qui me cause à se plaindre. Arvi nazako se plaindre nangai. Mais pardonnez-vous réciproquement. Voilà les conseils apôtres pour l'olobi. Limbisa, moninga. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, pardon ezali sous-souté. Chrétien lingine ko boma moninga, bomaye. Et tout a été déjà écrit. Donc, bisoto zako seng que affaire oyo ezala juger. Même l'apôtre Paul alobaki et l'apôtre Pierre alobi yango, le jugement commence dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de Dieu que le jugement est fondé et salem. Au BBC, babengio, yaka awa. Avant même les réseaux sociaux, bako convoquer bino, pe bako juger bino. Par rapport à l'ikamongo papa, ya Mike Kalamande ou Koloba, et Seigneur Bavani Sabango. Effectivement. Ate à l'issouste. Non, il doit arrêter de prêcher. Alors, en tout cas, c'est fini. Mais nalobi bakulutu. Ici na makomi. Ah, peut-être que Dodo Kama Israël. Dodo Kama. Na équipe na ye mobimba. Ba suspendre Mike Kalamba. Commission de discipline. Ba convoquer Mike Kalamba. Ba suspendre. Na Moïse Mbie bango mibale.
Ok, na Moïse Mbi. Bango mibale. Batuni, quel est le problème? Parce que yépe ezak bazak ko soupçonné. Ko soupçonné nini? Kolobake, ye asundoli ye alobi na ye asali boye, mingi bamona kiango malamu te. Balobi, bon, c'est vrai qu'il n'a pas cité les noms. Il a parlé de manière assez superficielle, bandeko baaki ko comprendre. Mais la façon dont nos amis bazako habillé yango, surtout dans les réseaux sociaux, et sali malamu te. Ok. Bamoni komona kenote comme si c'est-à-dire il a aboua kisi moninga na ye ozomona alors qu'il pouvait kobenga ye ozomona kobenga ye. Parce que par rapport non rien ne marche entre Moïse Mbi et Mike Kalamai. Apparemment, parce que lorsqu'il dit na vidéo moko nokaki azalaki akomi na église na ye ozomona azalaki na ngai awa il est on a compris que c'était Mike Kalambai. Nde azalaki et alobi que ye muta présenta qui est fi wana ya compétition wana et pas ya batu wana ya onde ba kuma okanga mabilo mo ya bongo mais Mike na ndenge na yeba yeba na fi wana ndenge mususu abiki ekuta comme regretter ndenge a présenter Mike et pas la fille zo ande fi wana badana misala mabe na sima na bango wana apexi ba musicien na yeke bokene kuna te bokene ko so beaucoup fi ngana ya na mata na binote et lo mo et tout chacun na moni pe disparition ba momo brisque na compétition à défi ba kufi mala moko. Comment vous trouvez ça? Non, on a trouvé un gros scandaleux. Donc il a fallu déjà na ba début ya makambouana parce que ce sont des hommes de Dieu, ils doivent être conduits par l'esprit du Seigneur. Ils doivent être conduits par l'esprit du Seigneur. Ils doivent avoir autour na bango des gens qui sont sages. Oyo baebi komonaka. Ozomon. Tel par exemple ce qui est arrivé na Paul na Agabus. Ozomon, passer à la biango tout à l'heure. Donc, na église, ya nini? Na Luka place yango ezali, na kwe yango pembala moko. Na acte 13. Balobi, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Vous voyez, ils étaient là. Batangi bakombo na bango nyonso Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tertac et Saul. Donc, au monique, autour, il y a des serviteurs de Dieu. Dans quatre églises, il y avait bateau qui na ba ministère. Barbi na deux, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais le prophète de Basalaki, donc Barnabas et Paul n'étaient pas des prophètes. C'est pourquoi mon tango apôtre Paul, Azali kokene na Jérusalem, prophète mokonde akebisaki ayebisaki voici eloko koko melayo. Tango akangaki azui sentir na mikangi makolo na maboko. Vous voyez comment l'église, donc un serviteur de Dieu, a entouré na batu moko boye, babanda koyebisa ye makambo. Pasteur Moïse Mbe na maikamba bayebani déjà. Isengela ki bazala na batu moko bazako kebisa bango. Pasteur Moïse Mbe akwaka koko kebisa. Mon frère, na façon nazako mona zako kende, nazako mona malamu te. Mon frère, fais attention. Nanzela oyo zaliwana. Fais attention. C'est ça l'amour. Oyo ndekwaza nango pa ya muninga. Et lo kwanande ezali lisusu te et pa ya ba frère. Batiki frère, frère ami kene akeko koya na ndenge na ye. Et baramoko bat bakomi ko regretter. Ezali ko sala penza malamu te. Donc il a fallu dans ce cas ndenga vino lobby nazali ko se répéter lisusu église de réveil ba convoquer bango, ba juger bango et puis ba pekisa moko to mususu ameka kosima esuli rubana nzambe te parce que ya sali atuki corps du Christ
esengeli bapemisa. Donc pour yo Mike Kalamba va suspendre. Mike Kalamba va suspendre voilà. Ate ali sous conformément à écriture n'engalobi. Avant. Non, c'est ça l'écriture. Non, ce qui battait les pièges. Non, c'est pourquoi un serviteur de Dieu, il faut azala prévoyant. Il ne doit pas toujours être seul. Le Seigneur n'était pas toujours seul. Il se faisait entourer de ses disciples, de ses apôtres, et même quand il y a femme samaritaine, il y a puis, au Komona, les apôtres étaient surpris de les voir à Zosolana Moisi. Parce que ce n'était pas la nature de Christ. Non. Il y avait toujours des gens qui les suivent. C'est pourquoi Ecclésias a bêti c'était. Alors, bien vaut deux qu'un. Parce que, étant à deux, il suffit situation comme la bino, moko a sauver yo. Un serviteur de Dieu est entouré na sage. O bazala pembeni naye, batala ka mouvement nenyo saza kosala. Ozakomon. Dès que bamoni eloko eza malamu te, lui-même peut poser la question. Oyo bomoni bolobini, il peut parler. En tout cas, serviteur de Dieu, namoni mutuana moi été. Moi, si on a besoin que nae naza comment on dirait. Mais quand un serviteur de Dieu veut aller toujours seul, caché, makambaza kosal, akosuka lokola maikamba asuki. On veut toujours être seul. Kosala makambu seul. Yo moko seul te, et ça privé, c'est ma vie privée. Mais attention, ma vie privée. Yango ndezo suki sa, ba serviteur de Dieu na ndengewa. Kabeya toko da sko question ya suka. Par rapport à bando bazo landa biso. Au lobby bien ma casse Kabeya. Ma question Peya qui m'a ébélé. Ouais, posez yango. Parce que moi je voulais tout simplement lire ma commis. Et puis net que la fille balobi que c'est une femme mariée. Et bimi bon net que azali femme mariée jusqu'à Kabeya. À combien d'adultère? Son mari doit la chasser. Est-ce qu'elle a peine à droit à reporter Mike Kalamba plainte? Bon, si la relation yango, ça a été provoqué par Mike Kalamba. Et la fille a dit que Baviola qui est. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pour ça que moi, si on Baviola a fait film à Kandenge Wanate. Ok. Moi, si on Baviola a fait film à Kandenge Wanate. Vous savez comment? On le dit violé, mais on se filme à l'aise. Non, ça c'est fait à dessein. C'est tout un plan bien conçu, minutieusement conçu. Ba petit penata toko sale toko meme bo toko kende bo toko meme tina na moni koto asa faible et yo so simbe kambo aganga pardon et yo salanga penda na yebi place na kozwai. Et ils ont écrit ça bien élaboré le plan. Et Mike ne savait pas. L'Esprit du Seigneur l'avait complètement quitté. Il ne pouvait pas voir ça. Parce qu'un serviteur de Dieu véritable a l'Esprit de Dieu sur lui. Il sait voir le comportement moussous. Azotala na songi Alice. Et il pose la question d'entourage. Ndenge boza comment on a serviteur de Dieu fait attention. Ngana za pembe na Mike. C'est fini. Abiki pour aswangate. Abiki. Pourquoi? Nalangana pekise nalingi komona atali sous jeune fille pembeni na ote depuis que ukaboni na penyel sauf soko linga kobala lisusu. Mais les filles à côté de toi pas question. Soki baye pona kosambela pona bango tinda pa passer mususu yote tinda ta pa diak yote parce que yo bakomi kokanela yo makambo bazaki kolobela yo kala avant comme pasteur azalaka faible na basi et kobima sikoyo. Et c'est ça la démarche moi na mwasi wana asali alingaki alakisa penza ke papa oyo na makambo ya basi asakanaka penza na bango yeo na zuyete. Voilà les résultats. Siko que va dire Penyel alors que Mike Kalamba avait versé des larmes pour na likambo ya Penyel tango scandalisaki il avait versé les larmes. Il avait même demandé pardon à l'église. Ce qui likambo est scandalisé bino, bolimbisa. Pardonnez. Moi, conciliation, mon salamaki, n'a peigné le moi mouké, il a récupéré ses enfants.
Voilà les résultats. Que va dire Peniel dans Likambo? Que va dire? Doit-on maintenant donner raison à Peniel? Que va dire Peniel? Moi si Abatou. Moi si Wananga Nazari tout à fait d'accord. Si la femme là dit que va violer. C'est pourquoi dans il faut qu'un jugement salement. Il faut que Mike Azala convoqué, jugé à l'aube. Si effectivement il a violé la femme d'autrui, ce qui est un péché grave, ou Koko coûté un endroit prison, mais un droit, ceux qui m'ont porté plainte, Mike Ambala doit être arrêté. Et si ceux qui m'ont balaye à tombeau qui coûte, mais c'est pourquoi mon est à Angoté, parce que son mari ne dit rien. Son mari devait aussitôt. Publication est le quoi. Et si c'était le cas? Mais alors, pourquoi il ne parle pas là? C'est lui qui devait faire trop de bruit que beaucoup de gens au Bazako, que les réseaux sociaux Bazako Loba. Pour ridiculiser Mike Alamba. Non, non, sérieux, on a gardé le silence. Au contraire, il convoque l'église du Seigneur Mobimba. Il convoque l'église du Seigneur. À qui pas passer Dodo Kamba? À qui ko ebisai? À le procès, évêque général. Na yé ko porter plainte contre Moko Yaba responsable de l'église na yo. Tala elo kwa sali. J'exige réparation. Sinon, justice à l'état de Kokatang. Mais il ne parle pas. Mais maman Nazo, ça la succès. Elle est en vedette aujourd'hui. Maman Mimi Natango, il y a évêque Mukuna. Oh, bah, mais pauvre évêque à Batuna Bolok. Parce que la vidéo, on a dit Bimi, la femme qui. C'est pour ça que tout le monde a dit non, ils allaient leur mot. Ils allaient plein de mots complets, préparer. Mais qui a publié? Qui a publié? Parce qu'on voit la femme qui filme. Il y a un publié à lobby, il y a un peu Bimi. Ah! Qui a publié tout ça? Qui a publié tout ça? C'est ça la question. Si c'est elle. Non, ce sont des filles. En tout cas, elle peut sa leçon. Elle peut sa leçon. Naba frère Nyons. Même naba sœur. Alvin, ngandenge nazako sentir boye. En tout cas, ma sœur en Christ est belle. C'est vraiment la honte. Tant on a mon yango, on se rappelé avec Moukoun. Comment il était humilié. Kakana makambo boy. Moi aussi. Filme un serviteur de Moutakala et publie dans les réseaux sociaux. Oh, yo peli sous. Oh, yo coutu des femmes mariées. Mimi coutu était célibataire. Parce que son amour baline sur ma kango. Mais oh, yo une femme mariée reconnue. Banabasi. Alvin, Banabasi. Ah. Non, n'a évité. Quel vocabulaire utiliser vraiment pour Banabasi à modèle à boy. Ah. Prophète Bézan a raison. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver cette femme-là? Elle a plus de valeur que l'or et l'argent. Qui peut trouver cette femme-là? Côté Moussolobi, tu peux hériter des biens de tes parents. Mais une bonne femme, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui te fait grâce. N'a commis qu'on comprendre sans écriture ouana. Alvin, n'a commis qu'on comprendre ango. Moi si à malam, ezali pasi pour na komona ye. Pasi. Moi si à malam, ndenge makome lobi. Na Proverbe 31, verset 10 qui t'a dit, c'est très difficile. Alvin, Moukol Moussou Zazali, to solo le kambo ya basi. Mwasi ya malamu, okomo na ye ndenge nini. Mwasi ya malamu. Ba onyos to solo la kana bango, to vanda kana bango. Emnane, okomo na ya malamu, quels sont les indices, tous les éléments qui montrent moi na mwasi oyo. Ah, tabozali na problème ndenge nini. Jamais au commun na ba réseaux sociaux. Jamais au commun une bonne femme. Tozo Lukake, le loso moi ça malam. So miyebi koza malam. Juju Kayela, il est célibataire. Et ne me provoque pas mon frère. Et non, c'est qui non, ce n'est pas être dictateur. C'est causa la sympa. Avoir l'esprit du Seigneur conformément à la Sainte Écriture. Voilà, ça procure cette nature-là. Conformément à la Sainte Écriture.
Il faut avoir une telle nature. Merci. Sans quitter. Ah, papa, c'est la cause à la problème. Merci d'être venu. Moi, on me pose beaucoup de questions sur ce que tu dis là. Moi, quoi, yaka, alors, franchement, oh, na yo kaka, c'est différent. Na ndenge na monaka. Alinga kaiba. Mais pourquoi cette attitude aux alakanango? Quand on t'entend, tant aux hommes na yo, koleka na voix céleste, n'a pas ça qui est réponse. À quand moi qui réponse wana? Alors, voilà. Soko moni na zalaka ndenge wana. Voici raison na salaka bi. Il y a solo la bi. Voilà. Et gloire à Dieu et protégeant peu quand même et belé. Na pe simbo en tout cas et pas maman malam. Merci de Missia, présidente il y a fondation Missia Fondation Bisika Zali Mbote dayo na Zurich na bo sanité pasteur Fezia Missia la bouche autorisée. Qui met à la Nobisika aux Ali. Bandela bien, bandela bien. Ma bandela de Fais amis, c'est la bouche autorisée de l'Éternel. C'est ça. Papa. Il faut bâtir ça de l'Éternel. Ok. Kuna na Zurich, hein. Donc tu peux suivre Papa Mbote, hein. Il y a vrai, il y a malin bazar mingité. Non. Natangi na BNT, Natangi na Genève, na lobby, le seul et unique. Et le vrai. De Dieu est le vrai. Le gentil. Un nom pacifique. Le serviable. Oh là là. Les généreux. Vraiment. Ah non. Papa Nzama Lola. Non. Pasteur Feza Missia. Nzama Lola. Et il sourit, hein. Amesanaka Koseka, sourit moko léger simple. Nama mande fune a pembe bimaya wa. Non, Zamba Zalanayo. Queen. Ok, Queen na États-Unis, bisika Ozali. Mituna na onaza kozela kaka. Tuna mituna, je suis prêt, ya ko répondre rango. Na bo sanité, maman nani aza na besoin na yo. Maman ado. Maman Komesha Adolphine Azaliawa na mobali ne papa Mathieu ayebisa kingai. Est-ce que nakoki komona papa Alvin? Parce que loko oyo ayokaki et salaki moi passe. Ba attaque makambe komela ba procès na justice. Narobi mais nanga esali ngai na passe. Les faux évangélistes. Narobi mais les dénonciateurs. L'homme de Dieu, c'est bien. Maïka Lambaï, Moïse Mbie, c'est bien, mais Oyo P. C'est grave. Et les qui n'ont pas réseaux sociaux, pourquoi? Merci, Jésus. Maman Nazaï vraiment le baki. Nous courons derrière les tentes au monde à maman. Merci d'être venu. Merci à John Kamane qui était derrière la caméra. Na filo mukoya motema bivens de homme depuis Londres. Na bivens motema bivens de homme depuis Londres. Na maman Gisèle. Luke le motema papa Emmanuel et na Boston. Na pasteur Feza Missia. La bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. L'homme pied. L'homme intègre Nzama Lola Amono papa. Qu'on se retrouve à la prochaine. Bonne Zambé na bonne Zambé. Lola ezo futa karandenge bozo mona simana to ya kolobake. Nzama boy na mansa zo sa ila biso. To kolobake to kwaye wapi lisusu. Biso kaka mama na Yesu baki. En tout cas, il peut sa leçon. Il peut sa leçon na ba frère nyons, même na ba sœur. Alvin, ngandenge naza ko sentir boye. En tout cas, ma sœur en Christ est belle. C'est vraiment la honte. Tant qu'on a mon yango, on se rappelé avec Moukoun. Comment il était humilié. Kakana makambo boy. Moi aussi. Filme un serviteur de Moutakala et publie dans les réseaux sociaux. Oh, yo pelisous. Oh, yo koutunde femme mariée. Mimi était célibataire. Parce que son mobile n'est sur ma kango. Mais oh, une femme mariée reconnue. Banabasi, Alvin, Banabasi. Ah. Non, naïbité. Quel vocabulaire utiliser vraiment pour Banabasi à modèle à boy. Ah. Prophète Bézan a raison. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver cette femme-là? Elle a plus de valeur que l'or et l'argent. Qui peut trouver cette femme-là? Côté Moussolobi, tu peux hériter des biens de tes parents. Mais une bonne femme, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel.
qui te fait grâce. Na komi ko comprendre sans écriture wana. Alvin, na komi ko comprendre dango. Moi si ya malamu ezali pasi pona komona ye. Pasi. Moi si ya malamu ndenge makomi lobi. Na Proverbe 31 verset 10 kitati na se. C'est très difficile. Alvin mukolo musu zazali. To solo le kambo ya basi. Mwasi ya malamu okomona ye ndenge nini. Mwasi ya malamu. Bao nyonso to solo la kana bango, to vanda kana bango. Emnane okomona ya malamu, quels sont les indices, tous les éléments qui montrent moi na mwasi oyo. Ata bozali na problème ndenge nini. Jamais okomona ngo na ba réseaux sociaux. Jamais okomona une bonne femme. Tozo luka ke lolo so mwasi malamu. So miyebi koza malamu. Juge Kayela, il est célibataire. Et ne me provoque pas mon frère. Et non, c'est qui non, ce n'est pas être dictateur. C'est kozala sympa. Avoir l'esprit du Seigneur. Conformément à la Sainte Écriture. Voilà, ça procure cette nature-là. Conformément à la Sainte Écriture. Il faut avoir une telle nature. Sauf quitter. Ah, papa, c'est la problème. Merci d'être venu. On me pose beaucoup de questions sur ce que tu dis là. Mon quoi, yaka, alobi, franchement, oh na yokaka, c'est différent. Na nenge na monaka. Alinga kaiba, mais pourquoi cette attitude aux alakanango? Quand on t'entend, tant aux hommes na yo, koleka na voix céleste, n'a pas ça qui est réponse. À quand moi qui réponse wana? Alobi voilà. Sokomoni na zalaka ndenge wana. Voici raison na salaka nabi. Il y a solo nabi. Voilà. Et gloire à Dieu et protégeant un peu quand même et belé. Na pesimbo en tout cas et pas maman malamu. Merci de Missia, présidente il y a fondation Missia Fondation Bisika Zali Mbote dayo na Zurich na Bosanité pasteur Fezia Missia la bouche autorisée. Qui met à la Nobisika aux Ali. Bandela bien, bandela bien. Ma bandela de Fais amis, c'est la bouche autorisée de l'Éternel. C'est ça. Papa. Il faut bâtir ça de l'Éternel. Ok. Kuna na Zurich, donc tu peux suivre Papa Mbote. Il y a vrai, il y a malin, baza mingite. Non, non, non. Natani na bien té, Natani na Genève, té na lobby, le seul et unique. Et le vrai. De Dieu est le vrai. Le gentil. Un homme pacifique. Le serviable. Oh là là. Les généreux. Vraiment. Ah non. Papa Nzamalo là. Non, non, non. Et il sourit, hein. Amesanaka koseka sourit moko léger simple. Na mama ndefune apembe bimaya wa no zambazala nayo. Queen. OK, to suki ka wana to bo. Queen na États-Unis bisika ozali mituna nao naza kozela kaka tuna mituna je suis prêt ya ko répondre rango. Na bosanité maman nani aza na besoin na yo Komesha maman ado Komesha c'est ça maman Komesha Adolphine azali awa na mobali ne papa Mathieu ayebisaki ngai est-ce que nakoki komona papa Alvin parce que loko oyo ayokaki esalaki moi passe ba attaque makambo ekomela ba procès na justice Nalobi mais nanga esali ngai na passe les faux évangélistes Nalobi mais les dénonciateurs l'homme de Dieu Maïka Lambaï c'est bien Maïka Lambaï Moïse Mbie c'est bien mais oyo pe c'est grave. Et qui n'a pas réseaux sociaux pourquoi merci Jésus maman nazaï vraiment le baki nous courons derrière les temps tout le monde à maman merci d'être venu merci na John Kamande qui était derrière la caméra na filo moko ya motema bivence de homo depuis Londres na bivence motema bivence de homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel et na Boston na pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich l'homme pied l'homme intègre Nzama Lola Amono papa qu'on se retrouve à la prochaine bonne Zambé na bonne Zambé Lola ezo futa karandenge bozo mona simana to ya kolobake Nzamba boy na manso azo sa ela biso to kolobake to kwaye wapi lisusu biso kaka mama na Yesu baki